Vous êtes sur Esther TV et vous avez raison. Bienvenue sur votre chaîne Esther TV. Esther TV. Parce que au niveau de Esther TV, en tout cas, c'est une chaîne chrétienne. Nous sommes toujours là pour partager la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Parce que même ma commune, je ya souka, moto moko tsute à côté ya moninga na ya côté ya mozali. Comment mozali sinaye? Non, maintenant c'est l'heure et c'est maintenant. Il y a pour partager la bonne nouvelle, la parole de Dieu, ou exactitude, il y a ma commune et na Esther TV en tout cas, Ezali Nyosoana, surtout côté la parole de Dieu, en tout cas, Tozali et Sikawana. Merci d'avoir Tolanda Kabiso, pour les matés, Ezala, toujours on a pour la Polanda. Tout ce qui n'a eu, s'abonner, s'abonner massivement à Esther TV. Cloche au moins cloche pour les colonnes, si vous cliquez on s'abonner, on rattaque l'eau comme côté. On rattaque l'eau comme côté parce que ma fata be comme belé, kota kota maman belé comme. Et là na Esther TV, si vous s'abonner, vous avez information exacte, peut vous allez et si vous avez une carence il y a parole, mais na Esther TV vous avez partager, aimer, commenter, liker, surtout pour vous, ça n'a été partagé un mot partout, dans TikTok, dans Facebook, dans WhatsApp, et vous avez malade mingi, et vous avez malade mingi, vous avez malade mingi, vous oh bah évidemment, oh bah ça bah évidemment, la vraie parole de Dieu. Esther TV, et ça on apprend un mot. Oui, sans plus tarder. Toye na sujet na biso tokolobela mokolo makambo on a évité na bien un scandale. Dieu a révélé un serviteur de Dieu, a révélé chantre de l'Éternel. Mais pour moi je trouve ça un scandale. Et quand à Bino Peto ça la banalise et le mot sérieusement commenter ensemble na Bino bomona oui toto lo bananu siriango est-ce que Nzambe alobeli un chantre de l'Éternel, Nzambe alaxi la vision, topé ndenyenini toko découvrir yango bientôt le mona bino. Oui, ezala ki bongo sijo toko lobela lelo toujours affaire tondolo. Affaire tondolo. Bino comme boebi il y a une chanson oyebi mikolo Nzamba longola ba ange. Ange parce qu'il y a un serviteur, il y a un chantre de l'Éternel qui veut adorer plus que les anges. Donc, tu éviter sérieux, mais pour moi, je vous ai dit qu'il y a un scandale. Le mot là-bas, ange, il y a un titre, il y a chanson, il y a le frère Kayombo. Ça titre chanson pour ça commence que partout motonio soit quand le mot là-bas ange parce que le frère Kayombo a une Nzambe à l'équipe ange nous n'a pas adoré Nzambe. Il y a adoré Nzambe mieux que ange vraiment ça ne se passe ni côté en latine on se demande est-ce que c'est vraiment l'inspiration de Dieu, c'est une chanson qui vient de Dieu topé ndenyenini. Maintenant hormis cela il y a encore quelque chose qui est plus pire au tozo benamo bongo affaire tondolo il y a maman Denise le frère Kayombo yemoko alekaki pe aza pour expliquer yango na miso ya bato. Ça pour expliquer parce que Batebele bazu interprétation na bandenge na yango et tout ça. Maintenant quant à lui à l'équipe pour qu'à éclaircir que peut à expliquer sur yango en tout cas le connaît ça le pas signé na ba regret et ça le pas signé na ba oui et ça là qui bongo Nzembo ya le frère Kayombo où ils ont circulé, où ils ont palpé Nicolo, en tout cas, pour un moyen, il est sur le mot là-bas, ange. Mais le plus pire en est que, la casse à Nzemboano, au même, voire même, où ils ont panzani makasa à faire tondolo, il y a des gens où va interpréter, na ba le lengue, na bango, ba bimisi, ba analyse sur yango, il y a le lengue, na le lengue, mais ba y na ba conclusion yango. Maintenant, les frères Kayombo, Yemoko, à l'équipe pour expliquer yango, de l'andango et le mot na bino. Donc, source nangai eza Jésus. Jésus longola ba ange. Yesu longola ba ange. Ozobo santé bongemba na lola déjà. Vraiment. Koyaka mukolowana. Nzembo wana bon après 120 ans on a osala na sia mokili awa. Nzembo wana koya.
nzembo wana ekoya ekoya kola Et kotia puis, maloba ndenge tozoloba boye ndenge mokili eningani boye mpo na longola ba ange même na trône nzambe asayoki déjà alléluia asayoki ke eza na mutu moko eza na luba moko ayebisi ngai ke nalongola ba ange ayembela ngai eza na moluba moko alingi abeta coup d'état na lola te oyoki yango te yo ozaka na congolais na réflexion abi baluba balingi babeta coup d'état na lola bokomela bawewa kuna transfert ekopapasi oyoki congolais ana likambo ya chinois bamosusu bazoyebisa ngai tika koyemba tobanda kokende na chine nayongu tika koyemba tobanda mosala ya kochinois tokende na chine tosumba barobe tobanda koteka nde nalobi na motema soki nakomi na chine nalobi hiho 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 naloba hiho hiho nakoloba hiho hiho. Merci beaucoup bachinois balobi ozo exagéré nalekisi ozo exagéré vraiment okomi na ngingo soki ezalaki lola sebi ya mengingo ekosala ngingo nano ke chine te depuis okendaki te nana kenda bongo ngingo donc yo fo tobeti so concert na chine obeta ngingo merci papa Israël babi eza manque inspiration non soki balobi bongo bango quand même mutu bapesi don te don ezouta epa nzambe soki mutu alobi bongo il faut azonga na mabolongo aluka asenga nzambe pardon parce que okuta mingi bato bazokritike biso basambelaka te bato bazokritike biso ebele baza bapaye me tozela bango na parking barejoindre biso babongola mitema batika masanga batika mabe nzambe aza mpona bato mabe me babongola mitema na bango mais bino bozoyemba liso mpona édification te bokomi koyemba père moko kaka mpona sentiment alors que koyemba il fallait kozala adoration ça c'est bien oui. mais aussi édification na corps apesi mais c'est pas le cas pour le moment sango koyemba oyo tozoyemba biso choral comek mingi tozoimite bato te eza na mutu mosusu avandeli nzembo ya mutu avandeli nzembo ya mutu avandeli yango avandeli ya oyo po asala ya ye me ntango kopesa litoyo oyoki kaka tushe oyo eza mutu tele baparole oyo eza ya mutu tele me biso bongo te biso mingi eutaka ntango koti na mozindo ya priere amosusu banzembo mosusu tozokompose olali oyembi nzembo mwasi azwi odio ya nzembo apesi otala makambo banda koyemba yango biso toza bongo eza histoire ya kolakisa ke oyo ngai naza nango nakotika yango te nakota na ya mutu mosusu mabe ya bato bazokata nde bamorceau ya bazokata bazolanda intégralité ebandeli balandi te me bake kozwa kaka parti ya suka ngai nazoyemba koma nakotika koyemba nakoma commerçant nde eloko ezoboma biso mingi lelo soki mutu azoteka nguba biso nyonso tobanda koteka nguba surtout congolais soki mutu azoteka bilamba biso nyonso tokota na bilamba soki mutu akendaka lufu biso nyonso tokenda na lufu soki mutu akendaka Dubai biso nyonso te garde bande na yo même na ministère koma okozala yo moko oza prophète oza protocole oza moyembi banyonso wana okosala yango ndenge nini garde nanu moko o avance nango tozala bien en fait eyembeli na yo eza na batype ozopesa baexemple voilà oyo voilà siko bato bazocomprendre baforme ya koyemba na yo c'est ça donc avant oloba eloko lekeli yango na exemple avant okota peut-être langage nde eza bien compris likambo ya tondolo tondolo lisolo ezalaki nini oui tondolo quand est-ce oza informé que mama denise aza na zembo oui eza exemple eza exemple tondolo eza eloko oyo eza négligé ezalaka kaka na zamba ezalaka libanda te baorange eza libanda bamandarine eza libanda mais tondolo ezalaka na zamba mpo ozwa yango il faut kota mozindo ya zamba makasi ozwa yango yana toloba bien ke eza na valeur te nde ba David voilà eza na valeur te mais mutu moko amoni ke soki nzete ya manga naza nango te mpo nabuka nakende koteka
nzete ya citron ou bien orange naza nango te mais nake koluka eloko nako kofutela mbongo te mpo nozwa yango nakenga moko nazwi yango eloko yango ezangi valeur alingi na expliquer bato nini eloko ezangi valeur ezokende inde kokota pe na chambre ya mokonzi tango ekomi na chambre ya mokonzi ezwi valeur oyo ezalaki nango na kati ya zambe te nde message nalingi na expliquer bato me bato balandi nzembo na ebandeli te bake kokata kaka parti wana balanse pesa ngai matoi eloko nini nazoloba Mwasa mogonza zizeni Sigawa Mwasa mogonza zizeni Sigawa Mwasa mogonza zizeni Mogonza tuni mama Denisa walingi nini Eloko nini wakoki koni ya kokawisa soy Mama Denisa zoya bisafachi beto Nazoluka tondolo Papa Fajinga nazoluka kaka tondolo Papa Fajinga nazoluka kaka tondolo 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 Tala ndenge basi basoda Batondisi basoda na mutu kakakena Rwakajinga Bakomi na Rwakajinga bakuti citron evandi Yumandaleni evandi Orange be evandi Mwasa mogonza lobinga nazoluka kaka tondolo Nandaga malamu Gana zoluka kaka tondolo Bazosu wa tondolo bakei nanda kwa mogonzi Bakoma nanda kwa mogonzi Bakwateli na cuisine te Bakwateli na porta munene Orange bakwateli nango Nanda kwa cuisine Bali yagi orange na salon Mandelena na salon Manga tsende na salon Metondolo Bakayi nango na chambre à coucher Babongisi bien Bafandi na mbeto wa mokonzi Babandi koni ya tondolo Mokonzi pe azomeka tondolo Azoyebisa mama Ngai pe nazomeka tondolo Wana nalingi naloba nini Wana batu oyo Bazo neglige batu na vie Ko neglige mutu na vie te Ata mutu alaleke pa na yo Ata salaka mwana ya musala ko neglige yete Oya yebi avenir ya mutu Nzamba lole. Oui, merci beaucoup Bandeko Balandi ya Esther TV. Moni image pe buno moko boyoki na monoko na ye commence à expliquer pe apesi ba détails sur yango. Maintenant, quant à ça na otoyoki, est-ce que c'est vrai? C'est exact makambo ya lobby, c'est vrai ou soit c'est faux? Point d'interrogation. Parce que moi, l'exemple que je peux donner maintenant, et ça, le coup, la voisine, vous en avez voisine ici, Kamoko, et la femme, il y a Mouninga Nayo, il y a Mouninga no mobile, il y a Mouninga no moisi, a commis grosse, a commis une grossesse. Et ça, il y a des semaines, peut-être que vous avez mon mari, mes voisins, déjà que moi, si la voisine, elle est grosse. Maintenant, quant à ça, les autres c'est na fona memele moi et le gomo wangai parce que boyi ba caprice à zéro. Maintenant, quant à tout ça, point d'interrogation, pour éviter ce que le frère Kayomu vient de dire, c'est vrai, soit c'est faux. Quant à moi, je vous retrouve, si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous donne encore le souffle de vie, nous a toujours wana, on a coupé sa vie le souffle à Bassango. Analyser un peu. Merci beaucoup. À la prochaine.